yo na course wana nyonso nani azo gagner. Vous voyez? Course ezate yonde ozo banze mono ezo teka malie mikolo wana yonde ozo beta ba concert na yo bato bazo ebele. C'est à toi. Mais n'est pas dit le monde a yo bato bazo ebele yo ozo gagner par rapport à quoi? Ça dit nga sona gebeta na salle il y a 100 personnes et tondi yo betaki na salle il y a 200 personnes et tondaki. Parce que nani aleki nani salle na ngeza il y a 100 bato baye salle na yo za 200 bato baye au lekinga des bandes à London TV. Non, mais je ne sais pas, on va répondre à fan. Si vous avez fallu me dire, on va répondre à fan de Bazar et belé 1000 bilongi 1000 idées. On va répondre à mon néni. Peut-être que on a aigle, on a les kings, non, mais il y a lobby à ça aigle. Bon aigle na. Qu'est-ce king? Les beaux kings King. Ils ont roi. Kasi vous savez kasi roi. Bon il y a lobby il y a ça roi. Est-ce qu'il y a lobby à ça roi, il y a musique il y a Congo. Lobby à ça roi, lobby à ça roi, lobby à ça aigle, nous surtout les ali balopété, il y a yepoko. Des bandes à London TV. Au Santaki que au Santaki que les premiers azali. Pour la santé, parfois on a même participé émission sous ma collègue actuellement Moudali non. Il a fallu. Té, so tuninga ibi a chance. Est-ce que fallait avoir ça succès? Non, non, oui. Mais so tuninga fallait avoir numéro 1. Oui, il y a un orchestre naïe. Nzembo fallait yemba. Biso to yemba amuti. Ya zo yemba nzembo na yemoko. Biso to zo yemba nzembo na biso. Il y a comme numéro 1 tina elle na biso neni. Ba frère belé. Non, mais est-ce que tango fallait que nous trophée na mboka moko boy? Les États-Unis. Oui, na États-Unis, admettons. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Amis téléspectateurs, et bienvenue dans votre chaîne des bandes à London Télévision, dans votre émission de Tika Place la Culture. Ici, c'est la voix de votre membre de serviteur M. Mago, l'apôtre de tous et eux, les journalistes, autrement dit, mon Bali Nzambe, l'homme avec une grande H. Merci, dans les bons dieux, le maître de temps et des circonstances, Jova Rafa, Jova Nissi, Jova Jiré, Jova Shama, Jova Tiki, nous pouvons te l'un de Munga Baraka, le Dieu parmi nous, Emmanuel, Elohim est le maître de tout l'esprit. Nzambe a prêté Biso Pema. Nabo Moïse na mokola lelo parce que nga lo barango le fait ça kola na kola moka et la rapidité te peut sera merci pas nzamba parce que nzamba dali mettre attends paix et à circonstance bandeko bakoti ba morke tant on chose bazala qui plus meilleur plus heureux ou bien RS ko le kabiso bandeko bazana kati ba site déjà na ba coma et bazang tant sous pe malamu ko le kabiso mais biso nzamba protection encore paiement et ça Pascal lingi biso parce que sans nzamba to le barango mo boulou la Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses il y sera aussi dans les grandes choses peut sera merci pas nzamba parce que sans nzamba biso ba mango tozali pamba lelo ne miswa référence ne ko yamba moko ba chanteur en mboka je crois boyebe longiango et bia chante et te ressort la mouké parce que je vous rappelle que cet artiste silence n'est pas parce qu'il a travaillé et puis il a des déplacements mais au moment où je parle avec vous il s'est donné à Congo tu me mouké reçonné par rapport à l'évolution de la musique à Congo regarde naie tu me mouké ma solo peut aussi avec un petit peu peut-être aller en panne à sala petro pour la musique à Congo puis tu ressort la mouké ba projet d'avenir il y a artiste bia chante plutôt yeba moment où on soigné makamnae eza comment. Merci Nandeko Bob qui a prise de vie, la réalisation, dans mon double visage, tantôt il y a du rapport. Merci à des Brino original pour la idée. Et puis merci aussi à celui qu'on appelle Gilles Castello, partenaire et émission. Oh, merci Nangaï et pas les grands-parents Dieboanga, papa Najenovic. Un gros merci à madame Jolie Zola depuis la France. Topesimo Nabiso et pas Claude de Banzo depuis la France. En tout cas, et c'est mon makasi ya Zana, Bia chante une émission de l'Osogi. Bon, bah, même la la caméra n'a pas dit Bia chanter. Bonjour. Bonjour Mago. Bonne Mago Sir. Ouais. Et tout le temps. Ouais, ouais. Sinon, ça va par la grâce de Dieu. Calais. Ouais, naïf sûr. Nous sommes vivre dans deux pays. Ok. Donc, c'est pour ça que nous allons un peu sable mouvante. Voilà. Voilà. Donc, vous avez un déplacement de nature. Ouais, nous avons un déplacement. Nous avons un mboka mususu na vanda wana. Alors, il tombait que tant que à côté et kokaki, il y a un zongi pe na ko continuer mon banisa na mususu na zana ngo mkemike na studio. Voilà. Ba mususu bana ba yeba ko bien té, sincèrement ba mususu ba yeba ko bien. Na ngo expliquer ba tellement pousser bi a chante zana. Bon, c'est normal kutu na ko signaler na zana sert na ngai mogo
au moniteur où vient de sauver ça succès. Et puis la moto Moussad. Mon gars ça madame. Surtout la sœur na sœur na mo zozo. Abino ka wera ça ndeni mais ce que ouais la bandit succès na pelate ba bandit ton bazana na ba jibe voilà faut raisonner combien des années wana ouais la comme sous na mati sous degré succès malo ba aibi ouais c'est normal donc on a voyé banana batunio sauter bateau ba yebinga bateau ba yebinga te je pense au ba Hollanda biso première fois mon nanga yebanga ngai yeyo soko yoka biya chance ngai soki nano yoka te c'est-à-dire naza moko na yembi na pepe kale voilà nazaki vraiment gamin par rapport ya baninga oyo nazali kobeta na bango nazali le plus jeune koleka même na badanseuse au fait nazali vraiment mwana moke c'est pourquoi peut-être ekokamwisa yo mais bi yango fale nakobeta yo lisolo moko c'est-à-dire moko mosusu nakei babengisi ngai epai ya Thierry Sente Thierry Sente oyo aza kobeta mpe aventione masa na ngai mbote c'est-à-dire azali na ndule moko na kitambo siko babengisi ngai bato bayebi sikoyo ke biya zoya na ye nabatami place moko na staff na ngai artiste comédien moko asalaka kikoka boye Ginola nalingaki mpe mingi Ginola mbote siko Ginola je pense ayebi nga bien te mayoko aka biya ya empire aye sikoyo tovandaki na camarade na ngai Dake Kalenga Chimvondo aye bayebisi ke biya avandi kuna bon ye etangi artiste aboti courage aye opesa nga mbote mais aye atali nga hésité aleki apusani mpe camarade na nga avandaki akawukeli ayebisi bonjour biya siko différence ane utaki nini masa na nga aza monene molai mandefu apembe donc ere onanga kutu mwa 3 oyo na ebimi te siko mpona ye biya lokola abetana bapepe kale sadi fo eza ye ya monene na mokolo wana asentir ke biya fo eza ye aye abi bonjour vie biya Dake pas zongiseli bonjour ça va il faut faire noga na fa no taba ça va ba solo li ona ta na linga ko trop donc donc ba ibisinga ko yo po beta ya mona ye après Dake tanga silistra nga ki Dake c'était nga biya ye so talinga akamu siko ningi la atalinga akamu alors monsieur l'autre a tiré le câble a tourné abando kini to réaction est une réaction na la fanya na ngani na otalewa akate no to kote ce qu'on se katanga ke et comédie en fait problème na yezali bi ya face dans la mukolo bi ya face à la voilà tina na betile moi les solo wana ça dit bato misu ba komona ngana TV ba comprendre te nazali vraiment moi na moke koleka ba musicien surtout Pepe Kala zaki na bango voilà donc biya chante en moko abeti na Pepe Kale biya chante en moko abeti moi mingi na sali 5 albums na Pepe Kale na yembi pena baninga ebele voilà maintenant biya chante azana orchestre na yemoko so ngoye ba encore biya chante de plus quand on a YouTube beta biya chante. Et puis au monde Biya, c'est un garçon vraiment humble. Nalingara vraiment complication te na vie nanga. Nalingara te muta faire chier, excusez-moi les mots. Nalingara te muta troubler un peu la tête. Biya chante à quelqu'un oyo a éviter vraiment un problème. Ça dit remarquer même place même ba musicien ba kuta na trop Biya chante à raté. Donc na ya raté pour na boya ba ninga na ngate. Na ya rapo éviter moi ranking voilà je sais que dans le monde de la musique ranking wana yango congolais linga rapo et ça la succès mais ngai so ezaka pour na ranking wana ndepé ça succès je pense que nous allons honte pour nous éviter ba problème wana donc j'aime pas voilà. Bon, je crois qu'ils vont comprendre la personne à qui, et à dans plateau, Biya chante, je crois qu'ils arrivent malade quand même à se présenter pour mettre mon sous baye, ben monsieur Bayoka Combo, ba moné Mouké, dans le Biya à l'époque, mais aujourd'hui, il est responsable
papa ya bana responsable d'entreprise et puis ça c'est un goyamba parce que ngai tout ça il y a un programme je pense que une année passée je me rappelle à l'époque avec le limité na qui me contre état mais il s'est dit c'est en tout cas pendant goyamba na kati ya Debanza London de télévision. Alors on va évoluer nina yebana no bia chante zali comme normal tout ça ba c'est non ya musique. Non ça comme ranga papa ranga comme on bia bia vanga donc nazandoi ya papa nanga ya vraiment comment voilà bia chante ça li 5 albums na pépé calé mais moi mon qui toujours parce que il passé peu ça ramalan pas comprendre na ba 5 albums ça na pépé calé mais au moment pépé calé na vie au travers dans pays bakuba comme vous bandé ko bima mais yo en personne vous bandé ko yeba c'était quoi ça dit à quoi merci dans la question mambo c'est na lubango na expliquer batu c'est-à-dire empire bakuba ezali ba wengete wenge epesi opportunité na mutu nyonso quartier latin epesaki opportunité na mutu nyonso c'est-à-dire na empire bakuba yoka kolela ya bana ça n'existait pas yoka kolela ya bana puna ezalaki yoka kolela ya pepe kale yoka kolela ya papitex yoka kolela ya dilu mona après ce que tu y na animation toke na yoka kolela ya juna moni donc makambo ezali ndenge wana bokosala nzembo boye omona na clip mpe batie bino te parceque yo nani okende oyebisa pepe kale kene me ngam na yembi ndeni na clip naza te okozwa diske ya mama na bino disque ça veut dire sali bofinga okati disque disque donc esalama te quoi esalama te na yo moko déjà ozwa courage wana te ozwa courage wana te okende kotuna pepe kale nayebi moto azwaka courage okende kotuna pepe kale ezali vie nanga lesuza vie nanga ya yolo vie nanga lesuza mongongo elengi ye tozoyimba album asuka cocktail tozoyimba cocktail siko tozosala ngo système ya koyemba bato ebele ya totie moto moto azwi voix na ye mais tozoyemba epuis tokozongela mpo egonfle marango ye abota courage ya kotuna pepe kale mais vie neni ni germain azoyemba micro aye moko nga nazoyemba nga na bato ebele esanga na disque autorisé la musique bapesi ye disque d'or po atuni donc mamongo ezala bongo c'est-à-dire nazwi bakokoso wana ya boyembi na clip boza te bosali boye na clip boza te c'est pour ce que surtout aussi voix nanga ezali na moi ressemblance na pepe kale ce qui fait que et comment il ko étouffer nga ngam na sala dormi mais na clip nango tala so mona nga place dormi ezali tout ça okay osia oui kada ngam na salango moins je pense dans des 32 fois pour gonfler bon na salango un esprit à choral good na mbi charme dormi kuna beneza ia dormi na mbi là un esprit wana ya choral donc après so tuni ba mission empire ebele ba yebite pourquoi ba yebakite parce que jour to salango bato ebele bazala te studio déjà silaki na répétition ezalaki te na répétition tonomandaka passage 1 2 3 go kada drum moto andobana après toke pam arumba tondo sabon siko na studio vie kale azwi idée ya toloba kebo moko bara basakanaka nango na kimobowa eza na kimobowa nde jour yango apesanga yango bon apesanga yango ezalaka to continue naloba kopesa apesanga yango ezalaka nene mokolo yango en fait ngai na sens ya solo
na longora déjà empire. OK. Na longora empire mais batupé ba yebate. Sali et le la même grand frère na so batel bi ya longora empire. Akomo kosa te na kosa te zapi na mamba solo. Sali tantôt ça la cocktail. Na komi na vocal na ngai pona sala primera na ko yebisa ngai data mabota ngai akabombela ngabolingo. Ngana mona yo mabe bien chanté. Wabila ibade mwana ya mwasiya. Donc c'est à dire et ça dit que vient un mogo ya guitariste yem tazawo zo abiso prise de son na studio abinanga bia changer voix na tuni na changer voix il ça va empire empire o asala ka ba installation ya mambo empire mambo studio bani c'était qui les font bon. Bon, je vais pas attendre comment on va tout. On a vu à l'époque pour le fond avec dans la moi poste en empire. Ouais, pas de souci. Ta poste va aller moins belé quand il était. OK. Viens voir le binanga. Bia changer voix. Ce qu'on a na kati cabine nga na zaoyema na vaninga ngai na Pepe Kale. Nga na lati casque na nga na sa vocal. Pepe Kale lati casque azoyo gané musala ezokende. Ya va na sima nga liboso ya caméra liboso micro. C'est-à-dire, tu aussi si cœur, ce que tu vas dire en vocal. Tu as bandi, puis mais là, tu as dit, ça n'a pas été, va botanga, ya kabambela, na valingo, voilà. Oh, viens, Nino. Bia, batbalobi, changer voix, on a Pepe Kale, yozo baby sango. Oh, qui m'a Pepe Kale fan de So Nathalie grand frère rango, Nathalie na Pepe Kale. Oh, courageux vieux azu alobana ngai. Adjongo wapi siko Pepe Kale ta tindiye to azuka courage mo boyeli kaka po aliaki non siko na banga même pas Pepe Kale jourango na tuni na bi abo bino na empire bakuba tango boyaki ko lukanga bozole nga na voini Pepe Kale fan na ki Pepe Kale vandi ko azoka siko biso mbali to loba na tuni bino na empire bakuba tango ya bolukanga bozole nga na voini. Oh oui, tous autres na voina mais batu balobi changer comment bien savoir Pepe Kale. Oh. Mais moto zolo bani bongo, c'est un grand chanteur hein. Mais tas qu'on a empire bakuba niveau à saganelanga. Oh même savoir Pepe Kale. Nathalie Souvé Kale. Nathalie Elisus. Parce que Pepe Kale sali net crampe. Azumunate au côté mon neni. Est-ce que ayo qui sa grand frère wana Sony to azongi s'esprit na na place pour na sa musala. Na kitsa casque. Kiak. Na fongoli porte na claquer paf. Na bimi. Pepe Kale fandika na kiti. Vieux caravane na kitiko. Na ebité Pepe so muta comme énervé à ma bien. Ça dit niveau to zaru banga Pepe Kale mais na sala acte wana devant hier. Ce que je savais que bakolongolanga lokola na sali bongo et puis na longwe déjà avant ba yebisanga. Moni. Donc Nathalie vieux, Nathalie grand frère wana. Na moni ko grand frère a eu un problème na vie nanga. Ça dit mukolo ya zali na nga moto na zali na ba même 25 ko kwa gite, ce que ya zali na ba trinquel que azotake likambo etali était voix o etali était. Na sala déjà album ebele na Pepe Kale. To commission na 5e album yozo senga na changer voix. Ce que mokilo ezolo bezo baby sango. Mokilo ngo nani po yo vandaka na commune na bino. O vandaka na commune nyoso a Congo te. Sadi bato bazoyi biso bongo nani sanga na ngabo pe vedette na yoka. Sans empire bakuba pe ba vedette bazage belé ba yoka. Ka yom to yoki am. Donc bana côté na bino to ba lo ba bongo. Na kitsa casque paf na bimi. Na bimi na ke vanda libanda. Il y a un moment, ministre Mukebo étant Basilisi Moussala, ce qu'on a vendu dans raisonné, orchestre ni dans Gekota. Ah même un jour on a un jour on a bimi. Nano zela monga ticket na ngapona chez sens na voiture na ngana kende. Ce qu'on a vendu, na zela soki na zali na mongo jour ngo ngana ke libela. Et tombé que na mongo te. Ce qu'on a zela Pepe Kale aussi ça a libéré quelque chose na chamo essence na tambola. Na vandisco colère mati na kanisi sko ba attaque no ça sala nga na empire
Mais vu, donc, on a vraiment problème. Après, na otala na chebo na otala na songa lisu. Na monisko basi ici avec alazo bima. Moni tanga chelo kolot. Le kolosko pantalon liboso et bimi check. Sko tanga bima moninga zongi. Amoni ke na vandi na souci. Zongi. So ya batenga na moni ende na chelo kolot. So ka zaina bomo ina beti solo na seka na tuna bino omona inga. Oui, abimisa mutu na likolo amoni ngani na vandi boy na souci azongi na moni na songa lisu. Après quelques secondes bimi ya tomoni modega abimi abidi o zampini bakuba mamba souci ezatedi asa ça ce ba blague pona lokola image wana mamba souci ezatedi na vandi ga kara maman lobi abingi porostuga chauffeur na porostuga mais na moni tibi na nzala faut soit bien ba misero so ba olia sigote faut bien banda voilà ça dit que tout le monde malamu voilà ngai malgré ça voilà na ju ba maki wana na ba mapa mo ba nusa ba suna boulangerie ni wana na lié ba pesinga tiki na ngana che sens cha moto na teli bela 2 semaines na yaka mouvement après 3e semaine président Dilumona, papa n'a pas koufi. Ce que c'est n'a pas assisté à ancien président Nangai, papa n'a pas koufi. N'a pas sapé bangote na longwe. Président Dilou papa n'a pas koufi et ça li que na zongi. On a na matanga. So na matanga wana nde pepe kala lupanga. Na 3h du matin boy. Bomoni biya est-ce que biya était ayaki. Azawapi. Azakuna. Bolukela ngai na ya boye côté bébé gazaka gazanga devant bato yo vocal no tiki kuna na studio lingine na sa elongo lobi na tamala baro na studio merci président koso ngana ka bisu ya ba ça fait to go benga caprice to go benga nini mais soke zalaki matanga te ngana longwa donc et si la pe bongo muta sala vocalité ça dit muta zaro décider c'était Pépé Kalé pour mutu musu soka zaro décider de na imbate OK ouais donc ne tikala bongo pendant 3 semaines pendant 2 semaines pardon 3e semaine na yé pour na ya sikoyo koyemba vocal na ngawana na tuni ve juna ve siko mama ona sa ndeni ve juna ngano linga wera son mingi mais wera zaro imbate juna binanga biya imiter wera na como imiter so de la forêt na sala solo baga vo bebe galega de po ye baga vo na bebe galega ti vo ne ba boyi yi mo atika ko ba tika boyi be ba tika ba ono na sala pimela na ko ye bisanga data ba bota po wasirona viwera zo yiba na le lance so ngana sala pimela ide yute ipa wera donc jour on est en Pépé Kala pesanga domi OK na ya na studio wana ba ministère ba ya surprise pour si ba si n'appelle c'était prévu na misile c'est là pour na silika ki ke na longwe na salle des semaines na ya raté studio tikala zo zelatina ya sa vocal lundi na ya après 2 semaines le lundi na ya sa vocal wana na les jours on Pépé Kala ce pas se pesanga pesanga na domi salango na ayeku singa zui papier wana boba ayekola kende totola na totola muto asailanga tenor wana na bossa na kombo na maza émission purité OK yem ta sela nga tenor wana na totola e bima wana omoni lelo na komo yoka pe ba nsusu ka ya mpilo na ba obude keza yete na sali wa bien très belle expérience et c'est peli si ba debele ba sepeli na yoka isolo et sali qui toka en tout cas pe asona ma Pépé Kalé et si ka dali moni na na kimia et si maman Pauline donc ainsi va la vie donc ils ont dit ambition surtout mais avant tout quand tu changer de sujet tout qui m'embarque c'est maman na tigilio pendant temps ba ba de capacité non nous a chanter alingi omeka ko sebe sabatu tout son ngana ba Pépé Kalé Talarandeko tozalaki bisami bahale ngai na yo
Kolia na yo ngai obia Ola tana yo ngai Meo inaki ngai pamba Na mitsiki mo bimarangai Fota nini yo zwinga Soki azangi mbongo Nakopisa yo Sika neko Bolingo na biso tiwapie O tiwapie Tika mote mamabe Hozande konanga Mwana mobowae Hoya na motoki na ngati esote Bible o Dieu mon rocher, il est mon bouclier L'arme de ma victoire, alpha et l'oméga Nai kolito buya na samwe Pona likambo za bolora salinga Nakokite, na mona pasi Bolinga likambo za bolo salinga mama Etikali elemo na motema na ngai Lokola bilembo basala yizu na maboko Na siti ya bayudo na ngambo ya Golgotha mawa Zabolo dangere mor kakayo yuda na ngai lisoso monamu Kani salita pase Oyo ya badaka tango topesana kana yo bolingo mama Olobaki na nga sheri kolito maralingio Ngapina pona kia wasi na nga yanda ko mama ya banda na nga Pasi ya sona ko mono sipona yona banda yango Batini ngai misana poto Hiati kalina simaka mamae Ozweli ngai mbandango mbanda machere Namoni lokola ndoto Masona tiki libongo Natuni pe na bandeko bangai Bayebisi ngai totiki kini malebo Natombola loboko tona popola elamba Na pesa mwasi na bana hambote Kini na tiki mbanda kangana kokende Kotala bandeko na tika mwakalai Nakei pili pili libende Manakangana kokende Bolingo yo helako yo na maboko fololo Na motema kilo Na tikali na posa na yo na motema na ngai Na yo tongi monima Se lokola Moi ebunga kana poko Pepo hebungi na ngana mapata ngana kuyo Voilà. Et c'est Bélissa, Madame Aïcha la baronne, autrement dit Bafana, et puis c'est Bélissi, il y a Julie Castello, notre partenaire, il y a émission, on a chaîne de Banza, London Télévision. Bia chante. Aujourd'hui, il y en a beaucoup des artistes au Barça de la musique à Congo, aujourd'hui, le Zomona. Est-ce que Yomono au fan de Wana? On a formulé la question, après on a moins dévolé la question. Yomono au fan de Wana, aujourd'hui, qui est en retard par rapport à la vitesse. Ou bien, silence, silence, ça dit que Bia a travaillé à concentration. Non, arrêtez. Naza ba fan nanga ou balinganga. Naza ba tout na beta ba concert ba to bayaka. Naza obligé te na sala o ba to bazozela pour nanga inga na sala o ngai na kokeli. Donc ba to bazozela nga na sala succès. Le rôle à faire, mais tant que nous avons idée na sala succès le rôle à faire. C'est-à-dire pour nous ça suffit. Na beta ba concert, je dis bien na beta ba concert ba bayaka. Na beta ba concert na beng sayo comme somona. Na beta ba concert na sala rappelé. Na za parmi bateau pe ba beta concert na dollar ba bayaka. Avec le toi ya beng bakuba. Ouais. Mais pourquoi vous portez toujours le nom de Pépé Kalé, là-bas, concert, répertoire, et un Pépé Bakuba? Nathalie Kinderumoro, je pense que 3 ans passé à ça, l'émission Abi, Pépé Kalé, le loi Zate, relève Pépé Zate. Dans quel sens tu as levé l'amour? Parce que, si aucun n'a vu le monde, comme il va avoir un besoin de toujours au Kende, comme il Kester également. Mais en réalité, est-ce que toi, le Pépé Kalé, le loi Zate, est-ce que relève Pépé Kalé et Zali?
mais ils ont quelque chose tout dans la tête. Il faut qu'on ait une réponse. Que Bia chante Azali, Bia chante à Betarapna. À Tombola Combo à Pepe Kale, Bia chante à Zan orchestre, Bia chante à Zan instrument, à Zan musicien, à Betaka. Il y a des orchestres, Moussou. Bazana, moi, je soutiens Mingia. La musique, il y a l'élo, ils ont un soutien. Ils ont un metteur à scène, il y a Kalabaza, il y a Moutoumou, il y a un quartier, il y a un bon. C'est-à-dire, il y a un paquet que petit non soutenu, l'élo Bazata. L'élo Bazata, net, il y a une malchance de na Outarapoto. Si on a une chaîne, moi, il y a TV Place, il y a $20, il y a $50. Je ne sais pas, il faut tout le monde. Il y a des journalistes, je ne sais pas, parce que peut-être na Outarapoto. On a un millionnaire. Donc, c'est-à-dire que nous avons et Baksami encore de plus. Nous avons un soutien. Nous avons un combo à Pepe Kale. Nous avons un combo à Pepe Kale. Nous avons une continuité à Pepe Kale. Quand on a YouTube beta bien chanter au monde a beta va concert bien chanter yana ki sasa usani ayo sala album même si on a minze mon ngai moko. Ils ont reflété toujours l'image de Pepe Kale. Donc, on a la fierté à Pepe Kale. Ce qui n'a même na bayaya oyo. Bazalagi na bolingo kolinganga. Na sengite basi belanga. Kisi na sengite basa elanga. Ba pesa nga ba million. Ne na zora même ba témoignage ya bien ya bayaya wana. Sali bayaya wana bazo préféré même nabo duna tika nga muziki. Kombo Pepe Kale limo nango tomba ngonde basala makasi ba tombola ngo. Début ya ba omona nga net petcho ya ki lobby petcho ne. Oui, on peut naviguer à Pepe Kale boyaki kaka. Bobo tamana Pepe Kale ta. C'est-à-dire, Bia chante. Je fais pas des efforts. Et ça vrai. Bia chante banda na empire bakuba azalaki mo kitani à Pepe Kale. C'est-à-dire, nombre de musiciens, de chanteurs, bazalaki na empire bakuba, grand chanteur, na mutu nemu na zakufa sa Pepe Kale na kiti. Kevin avandi boya yo ke sengwabi petit sakana. Nazo sakana ba la réseau ya. J'étais nga Pepe Kale ndimanga. Lélo, ça te fait quand même honneur. Il y a Obeta Masolé à Pepe Kale parce que moto autant n'a pas empire bakuba. Mais un peu bien moro ba so autant na empire bakuba, vous avez belé bakuba, tu na momba fou, ba ko de le fombo, ba veut devenir ma bo, vous avez belé ba na empire bakuba. Et le nini oyo remarquera que après lui Pepe Kale ndenge to comment so na po na ye. Comment la guitare ils ont ramené monter ça dit parce que le babo sang le salama ba dynastie ba bazo sang est-ce que vous avez même pas 60 que attention que vous comment la ligabene mais comme on a un pic bakuba apparemment dit moi non mais non toi tout à l'heure ngana sala ka continuité en pile bakuba te na sala ka continuité ya Pepe Kale j'avoue parce que même na embelo on a ya sika ba toi penser à Pepe Kale. Donc, nous avons la continuité à Pepe Kale. Nous avons la continuité à Pire Bakuba. Je ne veux pas mettre ma kilo. Tant que Pire Bakuba dans l'orchestre, on a Pire Bakuba et Salama, nous avons botamité. C'est-à-dire, Pire Bakuba, ils ont un Pire Bakuba et Botama, ceux qui s'est trompé, dans 72. On a un botamité. Donc, nous avons combien de temps à Zemité. On a continué à mère dans Zanabima. Nous avons pété. Ce que bango avant ba sala empire bakuba ba koma déjà ba chanteur ba koma yemba ba bimisa manzembo sala ba succès après si mabaye ko zwali kan se ba sala orchestre ba empire bakuba ngana no na zate ça dit nana mboka mo ngamo na miyebité ça li lelo yo na ko porter garantie na mema charge empire bakuba président ngai papi Tex azali président ngai dilu mo na azali ba yaya pe oyo ba landaki bango bazali lokola ba vieux Doris ba vieux Bwingi ba vieux Elvis Konkongwidi ceux qui bazana besoin et là on a bango izala ngana za pre ngana ocha bango bobo ngana boya te mais na sala quelque chose mo pour empire bakuba non fardeau empire bakuba ezali na bakolo nango. Pour na Pepe Kale, si on a Pepe Kale, si on lingi vraiment voir Pepe Kale et Zalaka, si on soutenir une gana, on recevoir yote. Très bien, Bia chante, donc tu es malé vers la fin de cette émission. On va taper par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui
na vitesse à l'élo. Mais en réalité, l'élo, on le dit au bête en musique, au bête en concert, on a peine à studio de travailler, mais les arts il faut ça, maman, va tout. Et le linga qu'on dit dans le moment qu'il normal, il y a eu mon monde à part parce que au linga bien, vous en avez respect par rapport il y a une musique et d'autres. Mais l'élo, il y a chante. Maintenant, il y a une question aux ans nous la course, aux ans retardé parce que ça ma camlayo et le temps où c'est ngobani. Et je pense vous qu'aujourd'hui il y a chante nous aux ans de travail sur le marché. Na moi tant où il négocier ba avancer ba jouer à ligue ba travail le ba discuter le marché ba yamba. Non mais nazo bandera ko yebisa yo que ba ko comparer biso nyonso malamoko te pona nini parce que muto na mutazo sala vie na ye muto bon yebisa ngai na ka ya empire bakuba ndenge bia akobimisa diske na ye adversaire nanga nani naza adversaire te nanga moko siko neni otyanga na bamaster na ngai ya wenge nakoma baadversaire na bango selon course nini fere ndenge azobeta miziki wana azoluka mbongo na ye kaka po alesa bana na ye aosa course na motu te parce que le premier ozala te l'échec ozala te. Bon, pour le la musique, le premier a été chez Kazate. Mais les premiers ont été chez Kazate. Oyebi moula mais musique à Congo et Banda. Pour Congo et Banda, il y a Congo et il y a comme Zaïre. Et après Zongi Congo. Qui ça c'est Banda, qui ça c'était Banda na Léopoldville. Et il y a comme qui ça si yo na course wana nyonso nani azo gagner. Vous voyez? Course ezate yonde ozo banze monezo teka manie mikolo wana yondo zobeta ba concert na yo bat bazo ebele c'est à toi mais n'est pas dit logo na yo bat bazo ebele yo zo ganinga o ganinga par rapport à quoi ça dit ngaso na gebeta na salle il y a 100 personnes et tondi yo betaki na salle il y a 200 personnes et tondakisko nani aleki nani salle na ngeza ya 100 bat baye salle na yo eza 200 bat baye so o lekinga na course nini auto signé qui poto sanga na yo. C'est-à-dire er moko biso moto nga ko compliquer vie. Net nga bia na course na motuti na osala musique na ngai pona se pesa ba fan na nga. Vous avez pas fan na déjà. Mais bia chante c'est un ancien chanteur. Ba fan y a plus été mais non ba fan oyo balinga bia poto na betaka batu bayaka wana ba fan na ngati. Bayaka koyoka pepe kalete bayaka koyoka nga ko ngam na imba. Même le moutalobe si on a kepa bien on yoka pepe kale oui akanisi pepe kale kasi na nzoto na ngati ba fa na nga balinga nga tant on a kena yiko yemba et pas ya masana nga le padre tango esala ki succès wana bor wana vera misaka boaki pa et ça le succès yo ngasi bato amona pepe kale to ba mona nga ba mona ki na image pepe kale voilà bamoni nga na image ya pepe kale mutu azoyemba nga bato bakolinga wana bakolinga nga po pepe kale soki bozele ya kobeta concert akoya te il est jamais mort soki bafani nde bakomona wanani bafani bakomona bakombo nga napesi bafani nanga kombo te bafani na ngai baza na bakombo bamama na bango babotela bango et puis balingaka bi ya chante. Bien chante. Alors c'est la manière on a relevé. En tout cas bien. Oui mais impressionnant comme moi. En tout cas, likambo ya ke o course na mutu. A toi impressionné ba te beba ba ko ba sepel na connaissance na yo. Non mais parce que tout ça va course te. Mais les lo na ki na moi les à côté sincèrement sans arrière penser. Aujourd'hui na yo grand même ba fanatique ba le bandit c'est par exemple ba fanatique a fallu ba wa ba il fallait numéro 1 musique à Congo. Parce qu'il y a des preuves belées, il y a des trophées, il y a des disques, il y a des disques, parfois ça se dit que le barango. De fois, la musique, il a raté. Non, mais je ne sais pas, on va répondre à fan. Soit il fallait que tu aies répondre à fan, et belé. 1000 bilongi, 1000 idées. On va répondre à fan. Tu as aigle, les kings. Non, mais il y a lobby à aigle. Bon, aigle na. Qu'est-ce king? Bon king zani. King. Is that roi? Kasi bon ça dit kasi what? Bon, il y a lobby à roi. Est-ce qu'il y a lobby à roi? Il y a musique il y a Congo. A lobby à roi. A lobby à roi. A lobby à zali aigle. Nous surtout ezali balopete il y a yemoko. Aza king. Na orchestre na ye. Yende patron. Kas king. Yende patron. Il y a orchestre na ye king. Ye aigle. Oui,
aza aigle na musique na ye na yo rappel master nga le padre ba bien nzambe va chanter Jésus de nuance. Voilà. Donc si on monite côté au nzambe côté au king nani aleki nani ko au nzambe au roi. Vous voyez? Donc, ngai, en fait... Oui, voilà mon guillemot à part, hein. Voilà mon guillemot à part. Donc, on a eu les mots, c'est comment ça raté. T'es à ça, t'es... N'abête au solo. En tout cas. N'abête au solo. Bison de toni koko misa mokili passe. Mais mokili a battu un zambé, ils a pas cité. Ça dit, n'a que tant tu n'as question là. C'est que au Santaki que pour na yo Santaki que les premiers azali te pour na Santaki te parfois na mona même artiste Michel Moussous ba collègue ba actuellement mudali mo ba eza fallait te so tuninga ibi ya chante est-ce que fallait azo ça succès non non oui mais so tuninga fallait aza numéro 1 oui yo non que c'est naie nzembo fallait yemba biso to yemba nguti yazo yemba nzembo na yemoko biso to zo yemba nzembo na biso ya comme numéro 1 tina elle na biso neni ba preuve belé non mais est-ce que tango fallait que nous trophée na mboka moko boy na États-Unis oui na États-Unis admettons est-ce que bapesa qui communiquer que ba congolais moto reçoit trophée na États-Unis mutali boso yenda comme le premier prêt bapesa qui tant ce qu'on n'est ni reconnaître ya comme le premier parce que ça esprit à polémique ce que esprit à polémique té ba papa wemba bazwa ba trophée ba Pepe Kale bazwa ba trophée ba Koffi Olomide bazwa ba trophée donc fallait ça yemo côté mais ngai na robete la fali maboko parce que ça succès one est vrai fallait ça na succès fallait ba dire on ezote kama est vrai mais est-ce que fallait ça roi ya musique ce qui vraiment fallait à ça melanza ba son nom comment ngana nous ala roi ya musique king mais king one ezali ba titre honorifique na yemo alingi ils ont dépendant ba net ngai soyo ba benga nga mono ma wa mpolondo sadi mobali ya mbinga est-ce que na legi mibali nyoso na mbinga non bien chante merci beaucoup Marambouzé Bela Ossamessa qui perd sa temps pas de souci donc on a sous émission aujourd'hui producteur à mon ami Atieba moyen en jeu Abibi chante na modèle no yembe là-bas parce que vous avez la mokitani ya ba kolé belé Atieba moyen en jeu abi na ba jeune ya lelo sala chambre de ko yemane chanson que tu as na pirumba. Quel est ton choix? Pirumba. Oh. Pourquoi vous précisez Pirumba? Est-ce la Pirumba? Parce que aujourd'hui tu as qui le les trop tout adopter mon musique et belé les ça m'a baisé dans ma lame mais apparemment il mange à rumba. Parce que c'est trop local. Mais les gens oublient que Rumba était na UNESCO. Donc patrimoine. Mais aujourd'hui le Rumba on dirait ils ont boum c'est perdu. Bana o Rumba aboti ba obude Rumba. Mais c'est bon parce que la connaît comme Michel ba Rumba envier ba Rumba ba rythme mais sous bien qu'ils qu'il est là c'est pas grave. Ils ont trop ceux qui bana bazo ko ignorer maman na bango. Mais pour Nangai, merci la question. Mais je pense que ce qui monte à mon ami, pour te rappeler du cas, ayelinga paquet à l'ouïe bia au pour na mutu na ba jeune, oh yoye mané rumba. Erwana ndi na yoye sa portable nani producteur jeune nini on a yoye mané. Voilà pour l'instant na yete. Ils ont un d'autres oh il y a des autres tabola vraiment ceux to le timbon to kabolo ndi. Le roi il nous a 100 ngami ko na ba problème ngana uza 70 yo uza 30 yo estima bien to estima mais ina ko ni ko mon wa piango ote to no ba soki to zui c'est à dire soki producteur aye na on peut ces réponses il y a mission on a envoyé marai pour l'instant le rôle est salamité so ina poli mutu et au sala mabe na baninga mususu o balinganga soki producteur monani er wande na opona mais je les a fait pourquoi on dit que pour les na wana ko shole me rafe ko ni rafe na bimisi katine te ngala na ni kana aider pour ko shole me za rafe non mais parce que c'est pas parce que na linga baninga mususu te c'est la loba makambo bi a chante il n'y est pour rien moni na vie na ngai musical nano na yoka fali ta zobeta liso na nga. Est-ce que fallait y Bibi à chanter? Fallait Bibi à chanter.
est-ce que nous forcer Fali à tanga kombo nanga? Non, il est libre à faire oh yalingi. Héritier, non na yoka ya tanga kombo nanga te. Est-ce que héritier a bibi a chante c'était? Bakutanga na musique. Bakute ouais. Héritier a bibi a chante. Si on a pas mon yoso wana muto yebi ngaka faire. Si on fait et si na lande mission alegi na teva akumisinga. Ya. Pourquoi nous boya mutabon? Et puis aucun concert aux micro. C'est tellement na mona linga ngai na moni ga sona kina concert ne a budenga te po linga nga. Très bien. Ya moto na kei a honorer nga susu na ndenge moko oyo ba mise bele ba ngolo bango te. Mais faire lobby yango. A lobby pena bimisi kati na ye et pas lobby de la boyo ka ko. Ton na mati, jour na mutu nga na yemba bien te. Ouais, na santo ni na yemba bien te po instrument na ye ndenge baza obete la monanongo po na ngai zalaki penza yango penza te. Ce qui fait que na yemba ina bien te. OK. Donc mukolo ezali o na ko yemba bien. Oyo uzalaki to yembi na ye na ko yemba bien. Na ko sepelisa. On na dynastie. Ba benga na dynastie. Te mais dynastie nga mukolo dynastie ta. Dynastie ezali batune mutu bakanaka. Bia na yemba na faire. Et puis on dirait excès à kolobela ngai, on dirait kotinga. Mais Bia chante linga batunion surtout na linga batunion so na ko rappeler que mon premier album a fallu Bimaka ya Liputa. Na benga yi pona féliciter. Peut-être à Bossana soit la émission nga oloba oui. Na benga yi donc ça dit on a un problème na motote. Faire kutu. Premier album né na benga ka été. Voilà. Donc place au bazo lakso bolingo place aux en attendant so kende. OK. Soki bande ko wana balaksinga tamo ke kaka ke balinginga o nazo senga te o pe nazo zelate o pe na forcer te. Mais ce qui est arrivé na kotato là parce que na auto betali sola fali à ça ba plein abeta ba concert. Na lobby déjà non na lobby te fala za numéro 1 te. A rosa numéro 1 mais na musique na ye. Merci beaucoup. Donc c'est cette émission, donc comme la seule émission, merci pour Nathan Nayo. Ba programme Nayo, ba programme Nayo. Ba programme Nayo Bia chante Bia chante Azali. Nazan album. Bia chante Azan les ancêtres. Kinkulu. Kinkulu ba wei ba kolamuka. Sugo na yimbidi kamona. Nazan Kinkulu. C'est-à-dire les ancêtres. Peace and the love. Izoya, bozela boyoka. Vraiment na sengi bino, soki bolingaki bia, to bolingaki pepe kale. Na motema mabete na motema nzambe bo soutenir gabi. Bo somba et puis boyoka. Bo tchana banda ona bino boyoka. Ça dit ba fan ya bonne musique. Na lobité ba fan ya vita na imana. Te ba bato balingaka sport, alingaka pe judo, alingaka karaté, alingaka pe ballet. Ça dit ngana na côté ya ya tamchu ya karaté. Le rôle olingaka mingi judo, mais le rôle olingaka sport nyoso. Zelata on rocha au soutenir na. Bia chante. A bombeli bino ba surprise, mais surprise a moza ya roboma batote za ba musique. Mais tant boyo ka musique bo monange na ba voix ebele différence ezali. Na osala ba baryton, na osala ba deuxième, na osala vraiment ba lourd. On met ta guitare, solo, accompagnement, basse, mi solo. On met ta drum, on met ta nambo, on ça na maracas. Bozela boyoka, bornabino. Merci. Bessi Bambote na el numéro de téléphone, je peux te non, on appelle Simbote na batunyo so balinga ngai, Bia chante Azali, bozela album na bino zoya. Bientôt on va namé ba répétition parce que na zoyi moi kokoso na place à répétition. Ça le wana ba louer ça on a batomi sous temps na uta kipoto. Ça les tire là qui déjà pour l'ouamé par Batmusus. Voilà. Donc Bia chante Azali, bateau yo, bazar a besoin na bête na ba campagne na bango. Public venez sentir que Pépé Gala yena ayo voter yo, yaka Bia chante Azali. Allez, merci beaucoup pour Nathan Bia chanter. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui, amis téléspectateurs. Il s'appelle Bia Chante, l'un des chanteurs de mon pays. Moi, j'aime bien ce monsieur. C'est un monsieur qui parle très bien, doux. Sérieux, concentré dans Moussala. Je crois qu'il est temps où il est Bima. Bon, vous avez la peine de citer parce que c'est l'un des chanteurs
Yamboka parce que tu as eu la capacité à bien chanter. En tout cas, merci à la grande équipe technique qui a des bandes à London TV. Yannick qui aura produit les viseurs Bob Kokisa. Merci à tout le monde qui a bel autant l'émission de la Touranga Magbo, la Pessibino Mbote. Madame Grâce et Boma, la Parisienne, on te salue depuis quelque part. Tu peux se mettre dans Yasuka et pas Monsieur Joël Alife, mon thème à Madame Naël dit Menene Nakati Angola. Couple moko ya bien couple nzambe te pesi bino mbote esika bo tali biso to côté mon kolom sous ces mêmes adresses de Banza London Télévision al qui nous aide au revoir De Banza London TV avec des Bruno original.